malheureusement bango ba kokate ba présenter mission libanda te po ba Luanda comme on a beau marché ya mukibu ba futa po ba sala mission na kati ba mo banga vina bango comme na pasi so bimi libanda ba obeta yo leti ngaso na kutena moko na ba lekechu na obeta ye René Abiri na obeta ye Karine Mokonzi na kobeta ye to raté lekechu na répétition na nani to lubaki yango fan club ya Pointe-Noire na premier arrondissement. Donc ba tombo ki makasi par rapport ya vidéo o ndeko na biso o ya salaka ya soka lié déjà ba biloko na somba na ba supermarché wana ce qui pas me la rapena moi ba whisky na ba zododo to yebite aletinda ki asala ba biloko asala kana ya ko manquer tout le monde abanda ki na fali poupa malgré banda ko masquer mo to pesa pe de combo malgré to yebisa atanga fali poupa atanga pena ko mona tangati mais akomi suna Weranson akobeta Weranson yango fan club wana balobi bango bakoya awa na Kinshasa Weranson aluba te il faut ba trouver ye ba réédiquer ye devoir à liboso non pesa ser na biso Karine Mokonzi alubi atangela biso komba site asalaka asara na site nini atangela biso kombo site lelo nga jirina ebaki soka sala kana site nini bongo ya mabe bazo mvute ba kaboli ba mabala batu na poto na ba mvutuma na bango ba kisi na bango kokene ko tanga ka ba komba bana batu ya ba famille mususu na kati ya ndako banganga onga na yebi yango baze belé ne bozo mona bango surtout Léopard baze belé préféré na uta ki ko publier na lobi yango pena siko ya solo na uta ko publier photo na ye ya mutakala tanga ye ka ndo lukabezi au moins ninga salaki na komi pe au santé en général ma bolé ma bundi Qatar attaché de presse à l'Oba français tam kousé boité une émission Eza Karine Mokonzi na za chronifuati je vous informe Karine Mokonzi ne chronifuati pour ça la makam il fallait ka ba chronifuati ba sala c'est celui qui n'a jamais exercé qui trouve le pouvoir n'est pas plaisant botuna biso yo to si moment pouvoir botuna biso yo to exercer makambo botuna biso to encadra de to bete no masolo ndenge pouvoir ezalaka donc kozala mokonzi ezalaka bien ezalaka kitoko quoi. Merci na Yoshi Bangula oza na sima caméra na image kitoko ozo bimisela biso na kobosa na te masalanga to zali mikolo donc ya longa ngola pa otala nga da futi bien naye avion pa otala nga masana quoi. Junior Gonjo de la sagesse grand goal na kata Luanda mbote bisiko zali na kopesa sumbote ya munene susu ya makasi papa botinga papa apo bonganya na kata Canada ba mbote makasi to saka musala donc mabotindaki yango taba fino yango donc to saka musala otilaki biso to yebongo na obe yango deuxième épisode pour la nini parce que to yamaki Jerry Kobetox on a bien rendez-vous na Jerry Kamiende to beteki masolo ya analyse to saki bongo chronique ya théâtre to saki bongo chronique musicale to simaki pimo ba Rakin Mikem que za na chronique musicale ba Rakin les autres chroniqueurs na ba musicien to ba artiste to le bien belé mais il y a eu des gens qui ont commenté monsieur ba commenter en faveur il y a Jerry Kobetox monsieur ba commenter en défaveur à Jerry Kobetox et monsieur ba sengi peto ba des émissions to be mara monsieur etikalaki to me pour aussi mbango to cette émission na moko ya ba communicateur ya orchestre ya Watanabe tu l'aurais toi attendre Karine Mokonzi yemoko mais ici mais quitter tu me toi attendre pe yemoko reti Watanabe pour te me pour soigner tant pesa qui pété simbaki pété pour azaper na voyage mais tu sois qui bon communicateur na bango na kombo ya Ange Misavi tu me pour soigner mutayamba ki bongo Yoshi bangola na sipela leta to na émission sur ton émission kitoko donc tu me pour soigner par rapport makam o lo ba maki na émission et pas pesa ki makam lo baki kotu ya boya qui tombe que oui raza formateur et boui non oui raza formateur té oui raza encadré bon pour na monopoliser la parole té le leçon na yambe bino sur Jerry Kobetox to continuer ma solo na biso to yi deuxième épisode. Bonsoir Ndeko Jerry. Bonsoir Dimitri Bonganya anande ko na biso Yoshi talaka miso to salo ya butua ya onto bisa bana poto soko finga lemsu kotano na privé finga nga pour esa langa pina pas cité mokili mombe mona ngote mais sauf peut-être yango na pesi mbote na ba tout nyonso bazolanda chaîne oyo ba s'abonner biso to okende matadiki bala te pour na somba ba vie pour na bete lope lisolo ya ba vie
basomba on a matadiki bala et pas nganga moko boye lelo na émission yo ba nombre de vie ba on a bango somba bato ba na internet en tout cas merci Jerry Kobetox. Est-ce que vous avez deuxième épisode vous avez aussi la suite donc suite logique par rapport à la réaction ba tuning ba réagir ba commenter ba commis tout ça deuxième épisode au moins on dit oui ça bien moni soki likambo eza il faut koloba surtout nga lobaka ki na banga nzala na liwa na kozanga ya kolia me na kozanga koloba te tango ba ntivaleur mo ezokota na chronique obiso to reva tozala lokola peut-être ba grand journaliste mais même sous opportunité ne pesa mate lokola ba papa na biso ki bambi toi lokola ba kabe ya pinzi pasi lokola ba o nyoso tout totala mais lelo yo et bato mususu ba ya ko bebisi la biso ngo mais nga pena pona nga kanta moi deuxième épisode de ça nga plaisir pona loba ba oyo nazangi saki pona sana ebele ya koloba pena. Ok, merci aux ebele ya koloba Jerry Kobetox. Est-ce que web sanga émission to sai to liboso au moins on nengeni est-ce que tu peux ba réaction na wa liboso pour nga na zio yanga et on te itininga na yasu na yamo pour la deuxième fois. Non, na zuba réaction makasi surtout Dimitri Bonga na banda ko sala émission peut-être slem suna olobango boye bato ba olobaki abanda akoti na monde ko finga po azwa ba batu non nombre de bateaux ba benginga ba ebisinga ba pesinga ba conseil na ba pesinga conseil na kende na makambo boye po biso ba chroniqueur to ko sala ka ba bêtise boye te surtout ba pesinga ba conseil belé bato lokola ba Mireille Manangi na na Dallas en tout cas maman na ki ba conseil na yo na zu ba pela ba tu belé ba msupe ba komelinga na ba Facebook na ngai na senti ki otiaki ko komai Facebook donc c'est un peu ça quoi. Voilà, merci à toi biso to zaka bongo pour na boya ki pe la benganga men to ibi Facebook ya Jerita to ibi numéro na te ngomo to tsaki numéro na yo na Facebook na yo pour ibi kaka ba to ba bezo ba zo mbala moko bon tanti na biso pe ba ulba na ngabi na luka ka Facebook no makasi mais na zio ngabi azio ndenge nini. Ah, c'est une émission de Dimitri Bonganya. Donc, merci à tout cas. Bon, continuez à s'abonner gratuitement et puis massivement. Déjà, et au foot à mon côté, au côté kaka, na badement rouge na siba commis s'abonner. Ou cliquer aux amobima. Donc, s'abonner massivement parce que ici il y a des informations traitées et puis prise à la source. Donc, tout ça m'a quand même avancer n'engue peine à solo. Jerry Kobetox to kota yobi kaka. Ngal so bano ko beta masolo buto kinarmo milai ngo. Donc ma komela kinga rebele. To boso pesa mutu moko super nga na filimi. Alba ki ki to boire que les bandits. Super nga la 9 lumière et vraiment aux arana mutema talaka yo er mo ezara so likambo suki singa mutema boye obundela nga atana musika vraiment n'apporte vraiment na cœur donc yo longwa camarade ko ma famille. Voilà, to beta biso audio moko batine libiso. Audio moko batine libiso ba na poto boyo kan. Et uti na pointe noire. Na pointe noire. Donc to beta masolo na to beta na masolo na est-ce que moto atindi baswana kana Karine Mokondi ba na problème Karine Mokondi ezana nini ba sentiment ni pousser ka sa vidéo. Non, baswana na Karine Mokondi te. Dimitri moni makambo peut-être yemoko mutu asala rango amona ngo eza mukie. Ezela ngo lo mo mukie. Mais or que na bato ba otala biso ezelo mo munene. Dimitri ko buka na te mutu alingaka yo atanga na bandi ko fingo lelo ti mukile okufa. Amona ka Dimitri ozabie. Ou ranson aza mutu oyo approuvé ba preuve nyonso dernièrement azaki na mutu mo ya BCB jaza mutu akati ayisinga bi Jerry ko buka na te oza chroniqueur ko finga ka ba musicien te mo lileti mutu ko ranson na JB piana baza ba patrimoine ya mboka na biso baza ba produit otokoteka libanda et puis oteka ma bazo somba bango plus rapide pourquoi bino ba chroniqueur bokotine loko oyo c'est pas bien. Donc fan club wana zolo ba bien baza fan club omo ezate ke obiso to luka to créer base moko ya audio moko te fan club ya Pointe Noire na premier arrondissement. Donc ba tombo ki makasi par rapport ya vidéo o ndeko na biso o ya salaka ba ya soka lié déjà ba biloko na somba na ba supermarché wana so pas mais la rapena mo ba whisky na ba zododo to yebite aletinda ki asala ba biloko asala kana ya ko manquer tout le monde abanda ki na fali poupa malgré banda ko masquer mo to pesa pe de combo malgré to yebisa atanga fali poupa
atanga pena komona atanga ti mais akomi suna Weranson akobeta Weranson yango fan club wana balobi bango bakoya awa na Kinshasa Weranson aluba te il faut trouver ba réédiquer ce qui peut-être makala na biso zo lemba ko kanga ye nanu epese nanu pe kuna ezaka centre de rééducation mais ce qui a ba lembi c'est que ba Brazzaville de fo baya ko pese éducation et puis surtout yo kana audio ndé bazo loba na makambu ya Brazzaville akala il paraîtra le ba mama buzoba pour na Brazzaville mais on est des peuples Congo dérive au karané don mai karané mte kaboli biso Brazzavillois aza mutu azaka na boyambi ngana vana na Brazzaville na lupango batu deza na futaka mbongo te parce que bayoka na za muluba babala pe ser na biso mo muluba na lupango wana et maintenant o ngana olobo mwana nga Aisha Bampeledi elle est à Brazzaville autuzwa bac na Brazzaville diplôme d'état donc eza ngona importance te bafanya na basiliki babi Weranson na pekisa bango te il faut ba keni bongo iya lo bakobeta Wera donc bakobeta Wera ye moko te bango pe ba ya asangisa bango na Wera abeta bango ensemble parce que tala niveau to komi nana ngwa ndima a supporter biloko bongo mais ezana batu oyo bazo ko encourager surtout bana poto en tout cas ngai Dimitri Bongania nataki ba commentaire monsieur sayenga pe na passe bon na habité sur le bali na place wana est-ce que ceux qui mutu azo dérailler il y a pas moyen que on se na rail et ça appelle mieux bino manda poto oyo bosunga biso obo bosunga kaye obo tina ke mo eloko botala ndengeni si ya quelque part moto dérailler boye bani on sa moto na rail na habité yo mo la ndengeni moto ala muna tongo asimi téléphone aye alobi buzoba abengi cameraman a filmer ne tinga la bengi yoshiki bango la filmer nga na lobi ba message ya bien te na film na lobi mabe et puis na lobi nango na ke western du nord comment vous juger bango devoir ali bosso non pesa ser na biso Karim Mokonzi alobi atangela biso komba site asalaka asara na site nini atangela biso komba site lelo nga jerina ebaki so asalaka na site nini peut-être aloba geraza complexé pour mona partout oui mais nga na za na site na nga na salaka nga pena kenda partout nga pas Dimitri Bongana bomona lemiso na présenter émission na ke pas Christelle Mamou la rose na Cell News moté ma papine sur la maison na présenter émission na yesiko e pa na ngamoko okabaka mi bundela so obundite muto abundela zate na vitesse news TV pa na nga so ye apesa kombo ya site oyo ye asalaka to site na ye ezate yango moni aza mwana ya libabe mwana ya désordre azoluka désordre partout et puis aza makasi na base na sala pembene na ebi aza cameraman na ba cameraman aza camarade ba cameraman aza cameraman aza camarade yaba batu basimba ka téléphone ba filma ba vidéo direct limiti obinga na raisonner ka vidéo mo asala na ndeo na biso Mike Lokamba mage balakisa suka na ngote ninga kimisa ina mobali ne wana mais ce que kwera na pool na nga Dimitri représente na osala nge mission boye mwana na ya sali bêtise wana spectacle ngeza la son lumière impeccable nengana beten etant que mwana mobala zo dike mwana mwasi aza impoli loko ajomo azo beta momina e po banda mukile banda kangisa mututi yeka bakangisa kya kwera malade ndeke oso comprendre asaka na site nini et puis bata poto ba encourager et puis bata poto wana na yeko comprendre liboso wana ko akize bata poto peut-être nyonso mais yeko comprendre za bato yo mundela pimela ba mukanda eza bato yo baza batina te na poto eza bato yo na ba famille na bango mona ba tilelo écran ya 14 pouces na palais o ba betela lango play na kin eza bato wana ndi ba encourager ka yo ba mir o ba lupango nyonso tu ya veni ba clôtura ba tia ba porter pa na bango tilelo ba tia porter te mais azo tindela mwana na mbongo a motiver a finga bato c'est anormal comment yo ngana ebi kayu pena obino bobetela biso masolo wana surtout ba kayu le tia ba États-Unis wana orozonga na mama na stress mbongo no le famille na yo balia yango bamona kaka yaya babwaka kaye appel roi internet ba comment télécharger biloko comme ya kini famille no ba yebi déjà babwaka kaka na poto babwaka kayo na kin babwaka kayo batenga comme mesko ana famille no sala kanini pour nani no landaka mabole mabundi Qatar so pas envuta bino e bon c'est normal hein ba na ba abonné wana pe ba envuta bango ba abonné ba sabona kana ba biloko o ya sala ka wana ba envuta bango pour Dimitri au moins papa apo bonganya za wana
akoki ko encourager mwana moko ya bongo te abando financer pe acha mbongo na ye ngai na traitaka na bana poto musuba yaka na traitaka les amuke na nenga bien na traitaka na bana poto au moins ba jeune garçon beneza rare nga traitaka na ba vie o batala pe ba bi gérer to sepelaka na yo ndengo lobaka na traitaka na ba batu mo boye te mutu mo bolem so azane wash mutu mo azane soki pe zulu soki pe nani lokwa na mutuna za bongo soki amoni ke na peta soane ko balana allez ba ma ko encourager na ebisi bango déjà so moni ke nde na finga Karine boko ko supporter te zapenga ko tala kutu émission na ngati soko finginga okuta na fumu kimbango ata lelo te lobite mabele ko fomo ko dinda ozanga place ba ata Pierre Tombal no ezala bosala mabe makasi ba famille no ba souffrir bino bebi Kongo ndengeza boza batali boso ya ko finga bozo finga tete le mona uto mona bazo finga o comparer Mbappé na joueur na biso vita o azokola te bino bebi souffrance za na Kinshasa souffrance za makasi mais lo gona pe mbokani akima alinga so ya ko beta sunete ya wana bazui photo mbokani bazui likako batie pembeni makina ba congolais zaka bonga tana o ya kepoto to kanza ko so ba kepoto nde akoma na mwa mentalité mindela koma kwa mundele mais l'autre côté bozo encourager mwana moko ya bongo bo continuer ko encourager mais je vous dis que nga lobaki ngona ko tikate oba koma bo gérer azoluka salama ngana salama nga sala film ya mado bino batoni so boluka bo salama bo banga na luka na sama boko te internet bo beta film ya mado eza na combien de nombre de vie nga na sala na mi sala et puis na sala mutu lelo ma fille Karine ya mado bo yebi bo yeba na théâtre nini bo yeba na nzonzingi nini amoko témoin sikoyo so bo ba ke o gérer azoluka Karine mon konza fula nga fula nga so na tena posa fula menenga na ken équipe nationale nga ko luka ko afula ngate balobi équipe nationale bango ni bakangi presse congolaise nani na buzoba te ba na musala bazosala ba bazosala musala kitoko donc bango ni bakangi ye to ça yete basala ki bilan ya inane ba pesa biso bala sabino bilan ya inane biso na kala na bino to no sa na chaîne mobo to ba no sala ba rétro ya ba émission bango basala ba rétro ba émission ba sali pena ba yambi batu ndenge ndeko nanga zo filmer boye yo zo présenter boye ya na ba ke lo mo faut to ko présenter mission devant ba collègue na biso. Mais malheureusement bango ba kokate ba présenter mission libanda te po ba Luanda comme on a beau marché ya mukibu ba futa po ba sala ba mission na kati ba mo banga vina bango comme na pasi so bimi libanda ba obeta yo leti ngaso na kute na moko na ba lekechu na obeta ye René Abiri na obeta ye Karine Mokonzi na ko beta ye to rater lekechu na répétition na nani to lobaki amot nazo ba te DC7 speaking est-ce que aux a un problème sous particulier na équipe nationale toté problème monsieur za na équipe nationale les a te problème za ka qui Karine atika ko finga ba musicien atika ko finga puis musicien ya ki touché Weranson o mote mwana nazala kwa mwana moboyo akomo luka maya ili ya ba soko elaka ye wana akufa na maboko na mutu moko lobi nenga be akobeta babi na grand boule pe beso ba kote pe na wa akokota pe mwachuki ezaki ndoki o moina mutu wana andoki asa ndoki ngam na ebisio ke mutu wana lobi bongo baza les oiseaux de même plumage baza les foufous les mêmes badi Weranson ya Noël les rois de la forêt o baganga bena wenge mobimba mokonza banyama zalaka moko moni wera azalaka trop timide mais aza trop colérique wera kutu te mutu ako telema na Karine bando beta bambata lem sous patrio ne mutu ako beta ye mutu dozo bela mingi me Karine Mokonzi soit disant tozo lo bapo to salama po to fulama ba moko Dimitri Bonganya ngana uto za fuiti moko esalinga pasi oluka nzela poto na mobali la baronne oluka poto nzela mobali oluka nzela poto ya Michael Jackson nini kasi oluka poto ngam na biso jete ngana zo informer bana poto nyonso oyo bomona ki babezi basalaka wana o senti aye nzela poto nzela ya poto asanta ke tokobunda awa komba ya kaji komba kaji yango baboyani na senti ko mofinga senti afinga tina mama ya senti ya omoni na sepele na mwana poto moko merci na sepele no makasi ne loko komaki afingiye o mosali mapa na poto abika si mosali mapa Adam Sonayot akata au format mais mosali mapa siko komisuna koko bilali
Koko Bilal aye kozwa yo. Mais nga na yebiso na kombo ya Fumu Kimbangu okite avion ezika tokobunda awa. Tokozala awa. Tokobunda awa tokozala awa na kotima lo bana loba boye ke Karine Mokonzi afula be bato. Solo ba dire bato musuna yoka ki bango. Ba lobi Karine Mokonzi pour l'autre photo yamba ki lobi. En tout cas Fabricas au sa ki re no fula ki Karine Mokonzi. Mais na yembi mutu moko boye na émission na ba musu ba commenter ba bete Karine Mokonzi mta sala bato. Donc so le autre autant à Fabricas de Karine Mokonzi bimisa fula. Par rapport à Lobana comment je juge. Na ngwa lobi bon. Nana on a besoin mutu a lobi bon opina. Na zo imaginer bien. Attends, chroniqueur. La chroniqueur. Ah, Monisco Place Babenga Babiso ba chronifuati. Un chroniqueur, il peut dire makamba bongo penalo ba makamba bongo chroniqueur. Fabrigaz au to tchana maestro te Fabrigaz. Na maison mère. Ayemba ba vocal o e rataté. Et puis maison mère wana ezaki maison mère ya moto moko koti lelo. Na veni na bino ba bwa kele o fufu kwa mwana zu diplôme. Oh la zamba na mona wana kata ba musicien ba yemba ka danger belé. Fabrigaz tangu ba a intégrer maison mère pour ba salaire recrutement ba te belé ba histoire te ba salaire ba recruter e wera na poto Emile alias muta recruter ba maya sikanyo surtout wana. Mais Fabrigaz tanga yembi kaka ba vocal na maison mère ba yema na nzembu mona dépliquer kanga ti lelo na baba rebeta. Omoni ba tu so ba komo ba makamba bongo to comprendre ba milaka ba gene ba milaka ba zododo et puis baza ba enfant bâtard. Omoni mo éducation so keza mutu muso ko peser maloba oloba. Comment que vanda pena boye un chroniqueur oloba ki Karine Mokonzi fula Fabricas. Bosko wera musala nini? Wera son musala na nini? Aninga simple cadreur. Asa simple cadreur. Mais baza la kata confusion. So ya zo benga wera son simple encadreur. Leader ya za na yona so envier wana. C'est grâce à Weranson. Prévenez. Batali na ba réseaux sociaux, batali na ba site internet. Héritier watana be. On a ba chaque fois kaza mutamayeli. Alobi akopesa merci na maman na ye na papa na ye. Yami bala pesa merci na na Weranson. Abi Weranson mutalaksa yemba aza musicien polyvalent. Ayemba ba voix ba mabiala, ba voix ba Lacoste, ayemba ba voix belé. Parce que yo comme mutamayeli nenga lobi bongo. Parce que zoba mo boso ba sa la conférence de presse avant na sima, maloba kaza attaché de presse. Azo ke lo babilo kwa bongo. Ozo mo babilo on place ma confusion zo kota. Donc ah Nzambe. Donc Karine Mokonzi a fouli Fabricas. Fabricas a gagné Karine Mokonzi la baronne. Est-ce que biki na kin ba ebaka ete? Anu to nota moni na balabala wa. Ya on esa bango baza ba sans référence. Nga na référence. Na iya ba ah garçon ça la tête comment ça émission internet. Référence na nga ngwana. Iya uta wapi. Ezalaka katoka kaba masona na ba yuma bato bazaka ne balobako asaka mwana to bande ko former bona former na chaîne nini aya sans référence auta na ndako bateka gene mabundi Qatar aye ko tia désordre na monde internet allez beaucoup ko ndimake lelo au moins mutu alobi bongo bata poto pe baba oui na mona be bata poto bolimbisa ngai na mesana ofinga te na mona ke vorien mo na internet na réseaux sociaux komi oh Karine Mokonzi ko fula binoté bino nyonso to wana ba wera sona ba fali na bien émission na ye ata to tchaka ata trace kaka tokos to trace urbaine émission Karine Mokonzi le cas de na trace urbaine Jakoko il est cas bon to lo musu to lo bela boy ozo boye pe mingi tena boye mingi te maintenant c'est le konangina loba na c'est le konangina loba mutu oyo abimisa Fabricas c'est Weranson. Magaza na ba parcours na leka mais mutu abimisa ye eza Weranson. Toti ko sa ba confusion Karine Mokonzi fula mutu te afula nde ba PD Lekechu René Abiri na bato bazaka na bango wana. Nda fula nde ba yuma wana na mutu munene mwasi ta mutu munene. Jael Show. Te bo ngana uyo kazinga na bango tanga kombo Jael Show. Mutu munene so ba bete tonga mabe na Afrique du Sud aya ko manquer bata banana na Roger abanana na Roger Ngandu a manquer Roger Ngandu lokwa kibula na bango bana basi mamba bavandi banzoto na bango sika mokote bata mwana molimo wa soif ya pite abimano mabe nde bata fula bango wana
afula mutu te Fabregas nem tafula Karine Mokonzi la baronne na kin ba yebaka ete na clip a Fabregas ne ba Karine Mokonzi sala clip na Fabregas ne yeyo bando yo ke peut-être na kombo vous comprenez totika ba confusion afula mutu te Karine Mokonzi afula mutu te na continue le baki bo s'abonner en tout cas gratuitement et puis massivement na kati ya chaîne Biso Bongana Media. C'est une chaîne où on a Sabino et son rabino bozala informé à la source. Toujours bêta masolo à wakaka ya chronique musicale parce que tout ça qui premier épisode, tout ça qui va commentaire et on va pousser biso de tout ça deuxième épisode tout continuer le belara makambo pour tout trouver un peu solution na kati ya makambango. Na ko bossa la soute na pesa so mbote makasi pour ndekwa asalinga plaisir ko futa billet na ye pour otala nga pesa nga mbote bisi ya jogo. Donc à foutika bien pour ça nga mbota bisika tourna ta émission bomba depuis musika donc junior conge de la sagesse bote belé kangole siko tanga ye bongo est-ce que ok ba sokolo na maya ile po mona na ye to beta ba solo wana ko sokolo mai wana ba bisinga mikolo o flashe nga lisusu ngo bakambo yo kinde ko luka soki ba vie po bisto beta ba nombre de vie to zo beta awa to sala ke loko moko te bisanga pour ba to ba zo ngo ba sama kama bongo te internet qui se kota makasi surtout ba chroniqueur o ba rivaka babenga na 33 34 donc ba simbi kisi makasi Dimitri kozana plus 1 netika mikolo plus 1 makasi Canada États-Unis ba benga mabe kozana confiance à mutu te peut-être na ndeko nanga Yoshine ngazo filmer ba chroniqueur nyo soto mona koyo na ba chroniquer surtout ba chroniqueuse bato kisi makasi otanga ba kombo po yo otanga ba kombo surtout équipe nationale surtout équipe nationale au monde poudre na zo pakolana azo pakola po ba mone lokwa mami wata moko boye a pakola po ba mone garçon moko boga OK ambi na kati baby sa nzoto moso so batike pena mutakala bo mona pela ke nzoto za traité makasi bazo ke ngosima ba kisi na matadi kibala na bakasangulu bazo ba nombre de vie YouTube ateka ne ba vie to yebi $10 c'est 10 000 vies toyebi o ngana bwana ngape ko somba ngo mena ndenge ya kisi ba koma ko somba yango mama sokola ngai na ngomba matadi kibala ba koma ko kino somba ba vie kuna et puis au sombi vie ba damsone opanganga atiki ona mpoka oyo na orchestre bato nge voyager ke nango bien ba refoule bango likolo na yo mwana libabe Nabia Jericho Betox nabi ke banga tout est-ce que banga bio lo banga ozala ba preuve o banga raté vraiment ba preuve bata poto ba yebi et puis bata poto musubo za na kata mvutima ta ba benga rabino ya mikolo mpia ka moyete ba tiaka lititi na salolemo ezo envoûter bino surtout ki bo na tini $1000 ondeni ngam na yebisa bino lelo donc alors tango so la même so nanga avant so nanga il faut prier lelo mikolo makamna yebisa bana ba poto ya ngwana avant so na Jericho Betox prier lem so na kwa envoûter yo potine la ngala et puis mbonga solo tango yaka yebana ka yango nga ba kinga le mbonga solo na ba mama dongoma ninga utu ebisanga papa zo mo eloko amukeo tindela gradi kuna basombela ta mwani mbongo ya mabe bazo envoûter ba kaboli ba mabala batu na poto na ba mvutuma na bango ba kisi na bango kokene ko tanga ka bakomba babana batu ya ba famille mususu na kati ya ndako banganga on a yebi yango baze belé ne bozo mona bango surtout léopard baze belé voilà merci bo s'abonner bina massivement na kata chaîne Biso Bongana Media pour to sela bino ka musa pour bo sepila nango dans le balu ka mususu pour guerre ngo ezaki ba musicien ba musicien si koyi ba chroniqueur na ba chroniqueur ba chroniqueuse na ba chroniqueuse est-ce que ça pila malamu te déontologie na Biso et yo singa na Biso boete est-ce que rota la caméra ou lancer message moko pas ba ndeko na Biso ba chroniqueur to ba chroniqueuse ne to komo fingana donc message o lancer pour na yo moko pe pour yo pour to lancer maloba musu pe bien te pas ndeko no chroniqueuse te na bagi bien ko fingana so to fingana Dimitri ngana so to za na ranking eza na un problème te ce to bima na télé mais to tika nde ko finga ba musicien to tika ko finga musicien parce que information to pesa ba to zo ngo pa na bango bike dernièrement affaire auto lo bake mukolo ko mona chroniqueur mo liboso chroniqueur to chroniqueuse mo liboso porte na ye a kangisa obi ponani ba bêtise mais mo pe na tala kana baka o mona chroniqueur mo finga makasi yeka nde bango ba star wana ba lilinga kai mais nga Jericho Betox solem sono na cha faire micro boyete peut-être pe na osengati na cha pe héritier bu micro boyete mais ka bato ba finga mo ka fingiye mo ka komi pe na parti yo ne balinga bango c'est que bango ne mutu ba
basa ni ba encourager bango mais chroniqueur totika ko finga ba musicien ngai loko na hotelemela Karine na loba j'ai dit bien je pèse mes mots Karine mon compte atika ko finga musicien ngai na ko tika ko loba ne tim ko lo tika ko finga ba musicien et puis ça l'émission à l'objet que ngai pena na tika ko finga ba musicien na ça ko musala na et puis na ça la émission boye na micro na le ponga na tala pela place à yambi mututé franchement RTG maraba émission aya maraba nani musicien nini c'est nous pas comme bana kini bana poto le bana poto bino mo boyebi ah wana émission mutafuti moi $5 na leki moi 2 minutes wana zo ba ke basala mo ba musicien oui mais oyo asala kana ba défilé asala kana Dimitri pona ko vana na mutu pendant 30 minutes boye et ansaka te question sous question donc il faut ça la mission nde mukola na ngana kotika soka tikite na ko continuer na bebe na okena ngobongo ba obolo ba ki o gérer zo sopayo oza mukolo ya nini et puis ye pa benga batuka ba yaya to yeba age neti lingwele ba zo ba bakisa ngo tatouage likolo to yeba niti ki mutu nyoso to ezaka yaya et puis bino bana poto aoleka na TV afingi concert na Glory Olangi problème nini bino bana poto bozaka na Glory Olangi problème nini Glory Olangi azala mabe azala nzoto ekemba azala boye azala bien te et ça un problème te Glory Olangi a travailler nzoto ne makasi te na muto bakumisaka na ye nana na travailler nzoto ebele prévaler na uta ki ko publier na lobi on pena siko ya solo na uta ko publier photo na ye ya mutakala tanga ye ka ndo luka base au moins ninga zalaki na komi pe o santé mon en général soit disait ya lo ba mon en général santé mon en général ngona na biso bana ba fonctionner na zangi na santé wana te. Vous comprenez? Donc batika ko finga Glory Olangi bana poto botika biloko wana. Soki baswani bango bale botika bango baswana. Et puis Glory Olangi atika la ko luka succès na sima Karine Mokonzi te. Ngana ebi Glory Olangi tant que Glory Olangi na ebe na sima Karine Mokonzi te na ebe a présenter émission na yi. Allez bino bokoma ko kota makambo na ninga vuluba e Glory akutu azaka ilongi mabe alata akutu bien te. Oya bino aza bien. Botala makambo litala botala ekela mo bino bobota. Ma bolé ma bundi Qatar attaché de presse à l'Oba français, tu as couché pour une émission. Asa on a problème à mikuwa. Amena ba vitamine chaque fois. On a luka non solution dans nzoto ne ozoke no luka banga mutala tina bata Brazzaville basiliki. Siko ozo luka nini. Okwa ko bomisa mama na yo pamba utoko ya na denema to mona bosala une vidéo. Yuzo lingo sali sango ya ba genre que mama zolo ba zo utana sa mutema. Aza tranquille te na makambo osala kawana. Chanze kutana tana elonga nzambe na butu chanze koma mwasi oyo lokola ba Ariette Kajinga ni ba no présenter mission okoma lokola ba mami lela okoma na kimia biso peto kotika et puis akoma kokoma nini nga elingi be esclavité nana za esclave ne yene muta za esclave afali az esclave a wera son pour alia il faut tanga koma wera fali na Fabregas na passe na mona ki publication mo na mire na ye na mire Karine Mokonzi senga pasi oyo makambo ya bitsawa donc mo ya ni ya bangma Davido ou tout ça le senga pena pasi pour na mona ki la biloko bongo na mona ki Davido mo obi Davido so ye na Congo peut-être a eu succès pour ça ba Nigeria so ye na Congo na tia na musicien peut-être na luka pe ranki na koma musicien na autant Davido so ye na Congo papa boni boyoko fallait aller qui Davido longwa timanda kana nenga kidiaba Davido za nani na kotima luba pas senga po lokola Fali Ipupa azaki bongo nominé te na kata makambango il a préféré à publier de partager une photo moi doit publier après la partager comme puis le colo puis la tantine Fanny Ipupa donc ça y a pas si donc bongo tout ça entre biso ba congolais il faut toi appuyer ndeko na biso congolais il est quand même azaki nominé mais simbité pas de problème ceux qui paient Davido mais pour peut-être bon pays na bon pays anglophone non monsieur ba bêtise ba tricage mo bewana mais au public le moro boui aux opesa faveur na Davido qui fali c'est un pina pas ça Davido wana pina Dimitri akobeta na bandala wa Davido akobeta concert na bandala fali na changu na kena concert a fali et puis na kiango makolo Davido azanani o mesure na fali abima meilleur artiste na Afrique peut-être ba mususu ba mémoire na bango ki makambo ki ma bango 3 ya on ça bango que fallait azala artiste faire abima meilleur chanteur d'Afrique fallait abima meilleur artiste d'Afrique a gagné na ba Davido na nyoso tupe bande ko beta nan banda ça ba succès mais yo mona mo boye
osano na kati bulu yeke mo comme la diamba mon diamba belé ça fo moi na diamba mtesala ke bona bien eza diamba mtesala ke bo so ameli diamba te mo akamwa makamba sala eza diamba super pasi fallait on peut asa de européen ni fallait poupa de kapuyo na mono lo nani on est le jiba loba na ko calculer yo te fallait calculer ka yete papa fallait tamwa na tapis rouge Dimitri na nga porte-parole a fallait fallait tamwa na tapis rouge au mona ba star. Si peut-être te rappeler, toi son CD original il y a Arsenal. Ba mona makambo ezaka na kati wana. Est-ce que basi wana bazana ba kokaina mabole wana? Mabundi Qatar wana. Likako mundele. Est-ce que ba kokaina ye? Tala basi ba lava ya États-Unis so ya wapi bazaki wana na tapis rouge. Vous comprenez? Et eza pasi na koza na sika mobole no musala oyo dimitinga lela musala na ba chaque fois que papa biso akufa tikela biso lupangu te na micro na liara makasi mais so otali mutu mo bazo ko bebisela bino musala bazo kotsa bino ne so lelo so to benga ma ba chronifuati eza grâce na ye et puis fabrication ka lo ba chronifuati alba ba chronifuati eza ikanda eza Karine Mokonzi na za chronifuati je vous informe Karine Mokonzi ne chronifuati pour ça la makam oh il fallait ka ba chronifuati ba sala. Donc c'est pas bien. C'est pas bien vraiment. Autour de la caméra, il y a Yoshi Bangoula, où lancé message moi il y a Bolingo. Pour te le deuxième épisode. Message à Bolingo heureux. Dimitri. Autour de le message Bolingo entre biso bon ba chroniqueur, entre ba musicien pour il le comme ça innocent. Balum ou bimika sikma lobi okomigo ko ça face na fali popa. Non ba tinda yo innocent, na zo tinda yo. Hein, salam sala bien petit na comprendre salam sala bien au-delà de ces messages moi ya Bolingo entre ba obenge petit alenga na teva bi alingite bato ba benge petit et par rapport à Josa petit o mona kini Dimitri kini comme ça bato ba yanke o mona obi te to salaka ya mo ba uti bandu be uti mbana ko benge petit ya mona skolo ko dénigrer soit tomboki nde jour na monaka artiste wana otangi wana asiki na TV wa benge petit. Bon, ngas na les gars dernière émission na lobela ki na qui atika biloko wana fali aza frère na ye. Biso musicien ya Goma ya ka obeta concert ati to koti. Alongwe pena Goma ya wa yebeta concert jamais simbati. Alors ça mpiaka. Mais biso ata la costa ki kuna ata o nanya ki kuna osala sexy. Vous comprenez? Donc Akita, kini ndem te sala batu kini abana kini, ba kino ndem to ba ofulai. Bilo mususu yo raté na ba fan mususu pona kaka ba bilo mozolo bana mona comprendre na ngeza donc la musique comme ya ba kan peut-être ya ça na kan wana c'est normal lo ba bon mais kan wana za wana ba ko balukela ye. Tant ko maka o bandal soudé. Na musique bana bandal basé belé parce que au mona otika la ye mo se retrouver commune bango ezalaka tizala kuna na est. Vous comprenez? Donc atika biloko wana c'est pas bien. Et message à Bolingo nga na ko lancer zanini. Ba musicien lelo soki ba chroniqueur ba finga bino c'est parce que bo pesa bango chance ya kozala na bango. Ba musicien en tout cas batika makambu ya ko peut-être ko kotaka na ba G ya ba chroniqueur. To ba chroniqueuse batika ba jewana c'est pas bien parce que yangonde ezo sala ke ba chroniqueur ba manquer bino o bino bo privilégié wana c'est pas bien eza bien atamukete donc ngai lo na ko ba ngwana tous les musiciens sauf mututé et message ngina ba surtout mususu était Watanabe abongisaka ka entourage na ya presse et puis batika makambu ya kolobaka na ba surtout pe na ba to ba bazaka na ngana to koza na bo Dimitri o sa mabele fona ebisa out ba koma lo bakaka ke oneza makambu na ye tambo lo bazama makambu na ye ezozonga na la team ezozonga na bino donc c'est pas bien Bolingo ezala na ba musicien ezala na ba chroniqueur ko to lingana na biso te pona yeba ki na ba chroniqueur to lingana ka ata mukete preuve na ya chronique na tuna est-ce que to zaka na ba tozaka ba lisanga moko balanga jamais Bolingo ezati elo mo sele maki pona ba chroniqueur ya nino ya ba presse en ligne esuka ndenge Ajimelko ezali sauf que président Frank Stemai na autres années dernièrement alobi azozela
asilisa makamwa bando sala mikanda ya Jimelco et puis alobi cette fois-ci o ngana pe to sola ki to baki tour yo rigueur ekozala makasi prévane a Jimelco ekata ba activité nango pe na matango makambo esalamaka ndeko na biso pe asalaka image ya monaka bezi ya ko attaquer ndeko na biso Mike Lokamba ndito arrêter pe makambo ya Jimelco ba suspendaka na kolo chaîne esika ba vidéo an ekotaka mais a Jimelco bientôt zozonga na web pe zali ya ba Raphaël tous à la deux associations. Voilà, Chéri Kobeto, en tout cas merci. Le plaisir était pour moi de te recevoir dans mon émission et puis dans la chaîne Oyosala Paramakito quoi Bongane Media. Donc, vous continuez à s'abonner massivement et puis gratuitement dans cette chaîne. Donc, il y a une chaîne Nabino. Surtout ça, ma bé, vous pouvez savoir conseil Toyoka. Yoshi Bangula, Azo, l'accession d'un bingo de l'exara minute. Mais baraté pour la nine. Moi, ma banque n'est pas la casse de Basuka, puis vous savez, ça la paie bien. Il y a Basuka Zara Bandegonio, surtout vous commentez une émission. Na sala ki za deuxième ngana lo baate ke bo limbisanga sona lo ba mabe bo bundana nango bo supporter nga bongo et au sala bien pour na lo ba vérité et au sala bien grand jogwaya ki awa masana nga moko Junior Gonzo donc talaka ya sangwa Junior Gonzo donc sangwa mais tout monde ene talaka en direct Angola donc nayebi ki fifi ungenda pe na Angola baza iza bamboka na bango quoi le mama bidi ale mana leli jour suko zozonga grand jogo ozongi ndeto kuta na et puis ça lenga plaisir le mabele linga Chéri Kobetox donc le mama bidi ndeko nanga na peso bambote belé Elvin ungenda donc leki ya batu ya bobo ungenda o azape na Luanda esika ba Junior Gonzo ba beta ba lekuna et puis na pesi mbote na mama dongo mamotema ya fio tingoma na pesi mbote na Mireille Munangi bo mesala na emi koloyo wa lobi Chéri Kobetox mo ba conseil ba aux occasions ofinga ngati mais so ipe yo mtoza ni miona nga profiter no ofinga nga sauf que na lobaki so ofinga nga pe na ofinga na za mona mama na biso na mona papa biso donc c'est bon. Ok, merci Chéri Kobeto. Là, ce sont mes poteaux dans un bango à tout le temps, dans tout moment dans un bango, batoka ba yoshi bango là. Image qui te merci pour nango na bossa te. C'est pas ngala mutu bongo, mutu ebele, mutu boania, yenge keno bisiko zali. Merci na ba conseil. Merci na ba soutien. Merci à Nengo Zalaranangai. Na pourquoi Lelo? Donc, bouton Lelo est dans dans les panneaux. Lelo, non, là, participé à la 9 lumière. Mbote Makasi, ici, Ozali, Narbo, c'était papa, Botinga, papa, Apo Bongania, Apollinaire Bongania, Mbote, Bitiko Zanagata Canada, Tinga Esther, le tournadio, Maman Ritoko, Maman Motema Pito, Maman Motema Pio, Maman Motema Mora bien, dans ce qui est là, ministre, il y a géré famille mais tout souffre à peine à boiter donc maman n'a pu se mbote ici aux aïe n'a pas ça été ban na ngani surtout balinganga balon la bota bambote bezali et c'est ka bazali na Elelion Bongania Teresia Bongania Chrysolite Bongania donc bino tout ba na pu se mbote bisiko zali donc bo s'abonner massivement Aristote Kitambala la mbote ya makasi ici kozali Patricia Tumba Kitambala Aristote Kitambala te asola bien donc bo s'abonner massivement na kata site et au sala bien fumutoto na bo salote mbote bisiko zali bye.